Topesa artiste Mbote pour ne pas monopoliser la parole. Chris, Boitard. Boitard si, Boitard à tout. Tout mignon le bé atenga fona boira mini pona yebana ko akanda mabe ale mogela ye vene aya vene ale same chentu vene bibondra vene mo bilayo vene baya vene ambiri mama ya ale mogala ye vene aya vene ale silma kaya vene aya vene DJ Procureur vene baya vene. Merci beaucoup. Nous commençons avec vivacité. L'interview avec Emmanuel Nondi. Priscilla Louvanga de Dijon. On a présenté au Chris. Denga o l'économie hélicoptère de Gemati. Donc, nahebi ki kobi manonyo surtout yangoana. Alors, Chris, la plus grande information c'est que au bois qui opis moko na minute tu es pas Sam Chitu et Kangi et puis ils ont c'est Sam Chitu na actualité. Mais ce qui est mal au bimi na kati ya générique té pour nani eselmi ndengwa. Bon souci pena makasi Emmanuel na nini tout ça il ba grand boulot on a tout ça là on a numéro te pena que on a fait on a quoi mais on a dans Angola na Luanda on a dans Sitanda on a dans Luanda via ça il ba plan na ki na ça il ba plan na ki na ba massa to moni ba massa BCBG ba na ba clip on a ba mulala ba bini ça ringa plaisir pour via longole loro morote ya ngai bandeli tisuka ponga pena na mutu petit suka le loro wana mais na image na zala ite ponga na Luanda mais zala batu msuba lukibiso babike ba mabanga oyo wasiraki bango na kati ezate siko lobia kati loko morote bo ba mabanga ya batu wana. Bon asali ndeni asali système moko boye ache clip na YouTube clip wana o ache o ebimi na liboso wana ezaneti pona na ne basenga jango pona ba basenga minitage banene mais audio et bima net place na otobora Gilles Makaya et bimité on a vu na les célèbres vena biso na biso na Luanda ba VO pena ba changa ba po na mboka o pona bora pena disque check donc mais bimité ba tebele ba bimité ba Patrick Madobe ba bimité mais ba bima na audio ne quand sole na ve ndepe musale senga yo to ma image. OK, bon, de toutes les façons voilà tout ça mais qu'est-ce qui a fait que ozala na clubité ça parce que ozala ki na transport yo kende Congo te ko sala clip pour na moni ba sali clip na Congo ou soit mutema mabe kaka kena bimisa na no petit hôtel no kite so iba moni ba rozwaye pona yo te pona ngai za boy ve ona check ata vie na ngai ya minza ala vie na ngai pena ya minza ya pale pe ba finara ba te za rapera ba vie na bango akati mais arosa le loro wana te za problème ni ngai na yaki mboka aussi kana beti inani na kuta na ba artiste ba la Angola to za ba animateur ebele pa to boka na plan ma vie apona ngai c'est-à-dire linga ngai déjà pe na boki na borne simbi mais ce problème c'est quoi na banda yo ça la suivi à ma document na ça la suivi à ma document ba procéder à la rafo quoi je comprends mais yo bima na retard document bima retard clip déjà bimé donc c'est pas grave musa les angai vo zangai esprit zangai. OK. Mesdames et messieurs, vous allez m'excuser par rapport à ces lunettes fumées. J'ai un problème des yeux. Nakoyi kolongolango vraiment boité bo excuser pour ne pas vous démoraliser. Alors nous allons continuer. Mais il faudra nous donner un petit parcours yayo. Voilà bref parce que tout ça le mois il y a moqué puis ça ce parcours na yo comme ça nous allons développer avec des questions. Parcours ezara animateur Chris Bibontra na bandi animation lelote na bandi animation na palais bino tout bandara lelote mais lobana na bandi animation na palais na travaillé trop na ba grand net premier grand frère na ngai on a respectera trop o azabe na kanenge to benga rado koko pai ponga pe na za nzela wana vena nga chéri ari apoka mobuka esika za ba mote bele petit no Bibontra apocalypse mais viens nga parler maintenant abora ba plan nga ti mais batum su ba bora ba plan nga donc viens nga chéri ari 2-0
donc parcours na bandi wana na beti na kin na planète élégance à chanceler des Imbossé après planète élégance à chanceler des Imbossé na quartier latin en 2004 basira monde arabe mais bazo yita obimisanga te po bando finanga ya bina bitumba basira wana Real tokokoma bena basira wana Real de bando finanga moi trop mais ba pla belé pene bimekenda. Ok, parcours no eza mulayi ndengo expliquer ki biso na ndengo lobby obandaki na Apocalypse vient non ya kati ya palais mais après un certain moment tango ba ko découvrir yo na ba massa ya Apocalypse o comment ko travailler na bango en coulisses entre autres brigade Sarbati na jeune mususu na kérosène acide susu au travailler na bango Bercy moi no travailler na bango batutu o boaki o totangi bakomo na bango bango nyonso wana tout à part Apocalypse o to tikali babwaka ba créer na yo mais remerciement na bango ezalaki ndenge remerciement na bango etikala ozalate à part masananga kérosène à part masananga Bercy bato ba reconnaissant pendant ngai ba o tout batikali wana neti acide na brigade donc baza reconnaissant donc pendant ngai baza ba reconnaissant ba un grand ba reconnaissant si neti vena nga Sarbati na sala trop pour na viona mais so oyo toyebi que Bercy mwana azalaka créateur parce que tant lobi que yo pesa Bercy ba cri et que Bercy na minute yo azaya kufula mamakasi Bercy sera yo ki yo akosepela no so na bina pesa Bercy ba cri na rolo ba mabe po Bercy kutu apesa bi bon travail plan Bercy ok ça va le robongisi makambo Bercy nda pesa roba plan te Bercy to travailler na ngai collègue na ngai au lobby déjà très bien ça c'est la télé eza image eza audio te poto falsifier maloba au lobby déjà que Bercy alors ba rapé bi bon tra bois que loko yo si loba Bercy bois que loko Bercy te Bercy pena mosulanga yebi ko bomba te tozolo ba vérité est-ce que si on peut ça Bercy et loka boaka si na générique na générique n'est pas longue na orchestre tant longue pas faire rigola asala générique mo ya nzungu générique wana pena to ya esprit moko quoi to travailler trop salarié qui ngana zu visa na Luanda mais ba plan nga mususa tikala yo borango tango bo travailler na mwana mère et senga tango mususu ba plan mususu abwaka yango mais tango akoti na ba na quartier latin non à côté na maison mère moi loko no ya ndambo yokite te mama mayele zali bibontra ya bayele na yo bibontra na bimeze na bana bayogite kadagadagun avant que tano ba tempo wana boka ngai ngai wana pena na ibagate ko asalanga surprise morologi abwaki ngai mbingai bibontra na pikisi na bimisi na bana bayoki te rita kimanga yaya oye bijula de Luxembourg sikoyo tangu brigade Sarbati otoyo kaka otomoni makambazo sala asa reconnaissant epa na yo pona babiloko sala ye Yebisa brigade de lokomoko tala caméra bien tous les grands caméramens azana sima yebisa brigade de lokomoko que brigade oyebi loko yo obwaki angope oso comprendre lo to linga to sala oyebisi otali brigade oyebi loko obwaki oza reconnaissant omso tanga kiwana mso aza reconnaissant na kérosène oyebi loko oza reconnaissant menga nazoya salon viens à dire en Sarbati nazo misi au peno petit no bibontra est-ce que ba ce logo ale wilo bana flengeni ale nyama mogonzi ale wilo bana flenge alu sama be na betita dinna nosa bizongago ilo fandisa na wingi yango donc le Rwanda brigade abwaka yote pana Chris Bibon traité créateur talarangam na sala affaire d'état masala ngai Christian Bo le designer mon oncle fils qui a la députée nationale JC Modiabantu trésor qui ninga marché central et loro na yebisa yo ba kopesa nga raison brigade Sarbati depuis Asimba maison mère abetaka kaka yo ya déjà quartier o ya déjà Angola Bercy mwana aza na maison mère babi Bercy azo créer té
siko yo ozopesa brigade bakri pendant que brigade azo créer simbi maison mais Bercy o apesa ko bakri azo créer te elo oni no lingo ebisa le belo moko boye eza makambo ngenge eza makambo chance neti Bercy mwana kokota wenyanga na yango la mais makambo nyonso oyo nazobeta eleka nazalaka na kini baguerre wana tu babunda do c'est-à-dire nafongolela vie wana porte napesa écrit moko boye oyo ozalaka ke na regreta yango makasi cri wana konga apesaka yango te azwa yango ayiba yango koyiba cri wana vie azwanga yango en plein quartier latin towela cri wana na apocalypse bowela yango ndeni so ezalaki ya yo owelela yango esike oweli yango ndeni c'est-à-dire apoka ayebi plan wana eza ya peti na ye azobwaka ngo na latino etaki peti na ye na nko nga na sa podium na olela nalela siko pasar bati na bivendeni vi na nga nazobwaka baplan na nga boye okolobele tv pauti poto nakoloba te saka babi ezalaka nde baplan na yo mabi wi ezalaka baplan na miso masa na ye shikolo zwango wana baseri wana bazwi biso na bamirage banini bazolanda yo ya bavérité wana tokoluka bango eza ke di l'invité tokolanda bango mpe nanga sar bazobeta dame na porte averambo na ese na lela na bivie wana baplan na ngai wilo eza ya ngai nataka boye sar abeti longeti masisi azongi wenge ntango azongi wenge sous-sol bibantra abimisi susu bamayele mpo bamayele wana pere nakenda mosika nga nasalaka bakri na ngai na lobuloki ntenga mona kobwaka yango me bakwensanga makasi me bato babwakelanga baplan nango shoko oyebisa ye nga ke fali pupa akwensa yo makasi na quartier latin makambo ozoloba oyo eza sérieux donc Jordan Koussayebi ok c'est bon makambo ozoloba eza trop sérieux fali pupa ayiba afina yo na quartier latin ezalaki mpona nini et pourquoi il faut afina yo pendant que ye azalaki déjà fali pupa yo oyebanaki te chef c'est bon il faut azala na motema ya kofungwama mpona bato nyonso tu un chef doit avoir un cœur ouvert pour tout le monde mais siko yo moto yesika afina yo pourquoi tu n'étais pas un respect pour na ba chef na ou soit to bandero mimona rake yo nde muto pesaka batu yo po ozoloba yo sur yo bonga yo fabrica sayemba ki bonga yo te Emmanuel vérité zake ezaki étoile quoi a une étoile makasi et puis on a un quartier là tena na mande foot na rabe na mwana moki na 2004 wana quoi afina po zaki mwana moki via finanga te vie ba ebise ba bike Petro za grand créateur Petro mtasala ba plan wana ba uti ko beta monde arabe Petro mtasala ba plan o beta mana affaire d'état massa kérosène parce que kérosène déjà solo la ma bel orchestre parce que tant on a yé bato ba mona nga image ya kérosène finanga fallait mon finanga mais na comprendre que vie on a fallait au finanga rabo dans les vidités or ezaki diabo mo bo place où tanga na to yebite na ko comprendre après une année finanga finanga mais jour ba ibisa que ça la droit chemin pas virambo to zalanga na Tony Katuzu chanteur na ye le lata chez Tony azaki pire petit virambo to fanda di banda via biso galbi banandimi na sala viandimi na sala disque azaki parole ya Koffi Olomide Tony le loro ma chanteur pas fallait popa tant abisa biso abisa yepe mtape sa fali ba cri ba chanson mususu wana ebite masala banzembo bien après abisa biso abi petit nanga ndimi na sepel pena fort vera mo abisa na sala disque droit chemin wana nanu biso be quoi likutu na ba yete ba kasanyi likutu na ba yete to solo libo pas c'est bon abi viens mon fond amelanga viens mon pesa ngata mo bonjour bondi ande zalara petit nanga wana ezaki flatterité po yo bwakele na droit chemin ezalaka bongo et puis na ezalaka pena bongo po via ibara yondo sala disque na ba poka bani to ba kena poka basali droit chemin ko zonga bazongi boyenga na kena nga pas chancelier na mobeta na nga pas chancelier na zo asimba orchestre na été na zo tant que atala voix talaka voix oza cher pour un animateur abo elobi nango masa nanga shomi mais tozaki na jemo to bande ko sala o liboso saki zaki ya sarbati to kotaki na biso kaka mais tozonga na ndenge zalaka continue sarbati déjà tindeli déjà moko flash na ye et comme ni kérosène siko loba na ye masa nanga Thomas na benga bino ba komba ba parler pena po nga Chris mais autrement dit bibontra de massa nanga Thomas pana kendra massa nanga na kata balman oyebi on appelle ça cri on appelle ça massa nanga na pesa on motema ofonga ma po ezaki première création nanga ya vie pongo nazo maele wana bibontra est-ce bibontra on est bien nazo kondre bibontra ni
Ah ok, donc combo na yo saleli yango cri. Si nga nazwa niance wana pa Salif Keita na créer yango siko na kombo na ngai bimontra tu pentra tu via yandi mongele chekeleni yandi kuni chekeleni mbia wara mondele chechim masana nga kero na pesa o créer na motema moko mais Abima ingrat au remercier même pas né à la salutation des arabes rien sert na rita ki manga na pareil ko yebisa eke aussi lisae kala mingi te na aussi lisae te neza pena bona minute za tana biso est-ce que déjà baleki déjà ba li soutien au moins que vene et kangi sentiment générique on a comme un sentiment titre disque comme on eyoma et ça me chinto ngam na boye logo wana et puis logo wana on a boye na force moro parce que tant ozo bima batu ba yo ka vena nga check venangai magana na clip TV na habité na rolo ba mais masanga kérosène yoga vene o comprendre que bibonta s'il était zarara quoi ba plan pesarara mais na kangande skone OK mususu lobaki kombo na nani mususu na lobaki wana acide CNN la ko boire biloko na ngati so na pesa yango ezaka pasi pa boire wana pe na ngai manzana pesa mbote yango wana kimine na poto akofanda ne na poto po ko boire ba biloko non si normalement il fallait boire un disque check mais check à comprendre que il faut ngana boire un bibontra o yaza na niveau muke te niveau muke tata niveau alors grand mais ba vesco ne vitesse à mikolo ndé ah ba ko kango te boire muke boye na moi vitesse mo boye mikolo pe boye po niance wana po na melagi pena mai pena ya praia ya mungo donc niance wana pena utena sa mai na praia mais masala nga nesko moko boka bakri na nga aza engra masa wana pena na olobela ye atala ngai pe na masala ngo za na Belgique na ebi nani ba misatu ba na Belgique tanga ba kombo na bango animateur mo bo ba na Belgique misatu ba na pe ba yeba ni makasi ba beta na ba disque masala ngai acide masala nga kene masala nga sabena musamaria na bossa na yene bandeli sabena musamaria yego to don na ebi ko to te don yepe na ngana yepe na don lelo te quoi bossa na yivi na ngana beta na orchestre avion wana biso na ba robino to beta na orchestre avion wana quoi to ka loje number 1 ngana za mwana na ina makila na ye quoi de petona zo sangi na ngai siko ngai na ba ale wilo bana plengeni eloko na porta mwana so boyo eloko wana bebi ke fena nga sarba no bo ne kala hotel ma bebisa no bo ne normal male yo gwata ke tu muno yo apa yo ale wilo akoti na logo bana ngenza to benga ngo ngenza do via zo ba ngenza ndeza la rara donc OK voilà, c'est bon tolinga tozwa moi historique ya Masana Biso donc ils a vraiment ndengwana alors to cité tolinga ki tozwa kaka ba vérité ya muki et pas na yo pour prochainement tant que tozwa brigade Sarbati to la kisi loko o vous comprendre donc to yaka ko le kana TVT po to finga bato po to minimisaka ba travail ya bato aza déjà grand brigade Sarbati pour comprendre que c'est la télévision et puis musala na biso za ko luka ba information moi na mère to kitisa ki hélicoptère pour na kokutana na pour lola na lola lifelo za bango kuna na ebite so itolo bandenge nini to chité et loko oyo e bimission na minute malgré image était biso to yebisa batu ke yo mutu sali yango mais pour ba confirmer il faut ba yo kayo sakala nango moi ba mbote ya suka to kabwana no na système hélicoptère oyebi ke lola na lola lifelo za te na tikeli au micro pour na pesa mbote fiscal la député national JC Modiabanto balbi mokonzi ya visor na kati ya Kikolo trésor kininga marché central mobile ya maman Lisette na pesi bino bambote dégâts sakana Pati Mambolo congolaise donaka ninda na bosanité massa na Christian Kamalando amimi Kamalando na lela to la Toulouse sikoyo ale bilimo ye oye